Merci, merci, merci Régie. Merci, merci, merci Régie. Merci, merci. Oyo, c'est Nabso Nana Lukezo. Merci, merci Régie. Oyo, Dekonabino, l'impresario Joachim Zambona. Exalté avec moi, célébrons tous ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, il pleure, et le matin, oh oui, allégresse, alléluia, 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 alléluia. Ok, ndeko na ngai, merci Régie Kuna. Oyo bozali kaka connecté na 3 fois www.radiolisolo.com. Merci ndeko na biso Diana Sulufutu de Wuppertal kati na Allemagne na msala kitoko zali kosala. Merci sœur na biso petite sœur na ngai Nana Lukezo kuna na Belgique na ba nzembo kitoko ya album na sika ozali ko lakisa biso ya remix kuna. Merci pona bandeko nyonso bozali connecté na poko ya leloyo. Na banza nazali kokende na Mama Igete et puis Mutamfu Mutoko et puis ndeko la conscience et puis oyo nyonso azali na ligne awa comme ça soki bosilisi ngana kozwa ata mwa 10 minutes na ngai ba conclusion ya suka sino ke avana kende kopema na prometa kibino ete ba section oyo esili komona ete application ya bokoko esili komona na ndenge moko ya salite et mona na ba chef spirituel nyonso ba église de réveil mingi bazana ba banganga mingi pepo bakoma balakisa ba puissance na baona ba église na mapo babanga basili kokota na ba copie ya kone koyekolaka ba poison basili kokota na ba misala ya ko démontrer ete aya awa soki ameli mai oyo bokomona ete awa bana kosumbaka diarrhée awa mais mai yango eza nango na ba poison mingi pe basili kokoma ete soki ayepa na ngai na kosilisa ba maladi wana menatanga koya na ba mama baza wana babela kaja ba maladie contagieuse ba mabana bazana ba kintuntu baza ko sangisaka na bana oyo bazali jana ba kintuntu kiye ba variole bazo ba vaccination te ensemble ba biloko eza ko sala te to ya mortalité ezali ko bakisama ezali ko ya mingi ba église pe ko ne kokuta papa passer au 15 jours azo mbongo abengisa ba médecin ya santé publique ba ya ba pesa bana vaccin parce que bana ba se changer ba microbe facilement surtout mwana moko na église soka na variole. Et sili rougeole wana ekopesa peke bana nyonso na église bazuizuzu yango menya aucun pasteur azako yeba ete eza makama kimpeve te eza makama ya mosuni makama nzoto to moni pete ba musicien mingi bazali ko boma na bango na bango likola musicien tel azana succès il faut to tela yeba poison po akufa po ko boma na mundu ki banquete eza facile pona ko sala pe ba yebi nani yango mtabomie mais ko boma na poison eza biloko moko enquête yango eza presque impossible ko yeba comment ekotelaki bakoya na sima mwasi bakoya na sima fête même na ba église na soto sili komona yo place ba église et comme place moko olinyi kutu ko na fête église était parce que pasteur tel na pasteur minore de bayoka na kate diacre ana diacre be bayoka na kate et comme yo so ou bien ngai na kate église ki bombanda sili kokota un leader spirituel azali kozwa mwasi ya mutu oyo ye abengami papa ya molimo même mutu ya boitama moni yo ako eliminer na ndenge na poison
biloko boye comment bakozwila yo c'est très facile nakoya na ndako na yo nakoya kopambola nako mama nzwa mama mulangi oyo memela mobali na ye amelaka musala ekoya me musala wana c'est parce que alingi mwasi na yo ntango azali komela mai oyo mai yango eza deja na batravaux ya balaboratoire ndenge na ndenge mutu akufi nde biloko nyonso ezouta wapi na bokoko na biso parce que eutaka jamais na bachimie mpo soki na mundele poison ya chimie ya acide eyebanaka facilement ke mutu michopo ekomi kobaluka bokene mbango na hôpital on peut vite savoir ke ntango ameli eloko oyo edérange ye me bapoison oyo ya biso na afrique ya balaboratoire ya bokoko eza babiloko moko liwa ya pasi ekoki kokanga yo pour mois et des mois ozokoka koyeba te bamédecin bazokoka koyeba te jour baoya kodécouvrir retard elingi elobake misala ya mabe bacomédie bango na bango comédie wana bapesaka mbongo trop parce que baza kosupporte mingi mpo ayebi kosekisa ale bakoya kotiela poison bakoya kotiela biloko mabe mpo beba bato oyo na poto c'est la même chose ye aye kaka mikolo oyo tala mwasi na ye yaye kaka mikolo oyo tala kuta azwi deja ndako yaye kaka mikolo oyo tala aza kuta na mutuka azotambola yango azwi deja mikanda me tokokutisa ye mpo bakutisa ye bazokoka na kati ya poto te ekozala mon frère jour okokende kuna eske oyebi mutu moko te nganga wana ayebi biloko ekoya na koli voilà pourquoi nalobaki te keba na bakoli oyo eza koyaka na afrique bamindele na convention internationale aviation civile bazali kopekisa mutu soki oyebi ete komemela eloko na ye te komema koli na ye te bakoli eza koyaka lifunda numero 1 mbika eza wana mususu madesu eza wana mususu tubamwa mabele eza wana mabele yango ntango opesa wana mwasi nasokolaka na yango c'est parce que balingaka mwasi na yo te babokilo na kota mobali baza kokanela kekisi mwasi wana fa kufa po totina mwasi mususu na mobali pesa l'inverse mobali yango asalaka rien tomonaka clair te semeki wana bokili wana foto bareye po babare moyeba ya na poto ezali te koli wana kaka ekoya na kati ya kolon biloko ezali donc Congo est développé ba microbe oyo eza kobengama ba poison ekomi na angle nyonso na couleur nyonso unique mayele tokomi na yango unique laboratoire tozana yango oyo to développer na kota bokoko na biso ezali kindoki bata bokoko bokimi boza koyoka ngai parce boyebi ete naza kozela moko akota na bokoko awa na ya kopupula bino na ya kovempula bino te ya poussière pona prouver bino te misala ya bokoko mutapesa yango promotion ezali Mobutu na ba ministre na ye Mobutu place apeselaki permission ete tika banganga bakoma ba grand cordon de léopard banganga baba na kotambulaka na ngai banganga baba na kobalata ba bakos bat bazalaki bato ya soni bazwi ba promotion otouche nga oza na problème mais kutu mususu na lingana bosa na merci Jésus makambo etali banganga pona bani kokoneda bo ba ministre na ba président c'est parce que eyaki kokoma na point où na ba Congo soki boswani oye ndoki oye boyeboke na tribunal juge ki magistrature ya busomo basali kuna ki droit de l'homme ya buzoba bakoloba na bino makambo tozoko kotraite yango te bokende wapi bokende kotrouve nganga apesa biso rapport ya koma ye amoneli de mes propres yeux namona batu na tribunal makambo barejete yango bokende pa nganga tozozela rapport batu bake après une semaine nganga akomi oya ye pétition akomi oya rapport ete intel ye mutazali ndoki ye mutazali boy d'ailleurs kutu ndenge bazabwe bazana koma abamelaki maya lusakumunu bazaona ba diare ekanyi bango juge mutasali magistrature juge mutasali campus de Kinshasa aza kotina bake na bokoko po makambo ezaka ya bokoko nasuka mutu oyo juge atire comme ça yo mutoliaki parce que rapport euti panganga mboka ya bazoba natanga na campus de droit civil natanga na campus droit de l'homme naza ministre des affaires coutumières ya buzoberi si buzoberi voilà comment bokoko eyai kozula promotion et mona ningaka na bisala ba justice te et comme on appelle ti na misala ya ingénieur place ba kamine sala ka ba accident ya trop ba kisimbi bazala ka to benga bakoba mando na nso ba abaya ko sala banini na tango boza ko tiaka ba couche na bino ya ciment kwana na prince wana ya 1 mètre kutu ya soki 50 cm ciment nyo sekena bandako na bino boya ko lobete kisimbi zala ka ba na bokoko na msetika ba ya ko telemaka kisimbi awa biloko ya boye yango nde to uti ko lobela awa mususu bombanda na lobela ki yango e provoquer ke mbanda wana ifona kata ye pona zwa poste na ye biloko boye jalousie ezali ya trop mbongo ezali ya trop donc biloko nyonso kitoko peka ka waza kitoko mingi tikana ke nokosele poison mais mama igete na sili ko pesa antenne awa yo pesa biso 5 minutes na yo bongo na zonga la mama la conscience na kite pa mbuta mfumutoko comme ça ndana ko tirer conclusion mama igete na pesa antenne kuna
Merci beaucoup papa na ngai Innocent na Nzambe papa na biso Joaquin Zambwana na likambo nyati likambo na poisson. Likambo na poisson et comme il a rythme na peuple africain. Koliminer peuple na Nzambe ndeko nanga oyebi prix o Nzamba apeyate pona motola na bomoi. Nzamba batole ko zalaka di bumoma na ye. Abotani mo mete. Akoli abeli na Nzamba a protéger. Akomi mwasi to bali monene na aja mokolo nanu Nzamba sisi voyage ne kata mokile ote yo lié na poison tu na kata bilo akolia motakufa. Koliminer moto na Nzambe ndeko zo problème na motamokile osenga pardon mais ko zo problème na Nzambe te. Kotela ka batu poisson ndeko nanga yete ke na tango na suka sor na ye kozala mabe. Nzamba ko juger na nombre ya beteli ko poissonner ndeko nanga banga Nzambe. Ndeko otela mba kitoko okaneliye. Omoni na mwasa kitoko okaneliye. Voiture kitoko okaneliye ndeko nanga botoli par na yote. Par na yo ezali. Nzambe soka pamboliye yoko kipete ya yo ezali yo bondela Nzamba Nzambe. Ngabe linga via makote linga via voiture ko batesia. Ba voiture na pa ntambe ya sela. Na nibesa mwana ngana otela ye. Keba. Liso na Nzambe zali ko sala 24 sur 24. Ezali ko mona ona ezali ko préparer. Ton peuple va faire bien na basere bien na kati na ba poisson. Asali yo nini ndeko nanga. Ozo préparer boka la moto mbasi. Asali yo nini. Est-ce que mutuka na ye? Ezali spécialiste et spécial les bolimbisi. Et ceci va izini to mutuka. Omoni motema mabe, omoni bondoki. Ndeko nanga soko komi consenti jalousie cap na yo. Toko tombo la moninga na komi ko pete opasi banda ko bodi la Nzambe. Kala mingi te diable lingoso place kata bo moninga ko o fa ni kama be. Soko moni kaka elipambo la moninga ko pete opasi keba. Alege ba moninga pete opasi keba. Abotoli par na yo te persévérer dans la prière. Moninga bali bali sepela. Moninga boti sepela. Atabo na mukanda sepela. Abotoli par na yo te ya yo ezali. Persévérer le Nzambe et vous aurez la victoire. Mais soko bali ko senti jalousie. Pamba te moninga na ngatombolami. Ozali komi lokayo moko popi belobi. C'est que l'homme s'aimait, il les moissonnera. Du jour au jour, toi, pour la posalaka, malam. Keba, kolimine peuple Nzambe. Kokende ko boma moninga na yo te. Likabwa papa so shaki molobi ya solo. Bokila linaka mama ya potote. Basali kifumba ya mbika, bambisa kwa batu bakabakate batu kabela batu. Okabela ka eto ko kabela ye. Non. Boto kineli no koli pesa pona pondu pesa ya fresh. Bonzi eloko botiela kati. Bobo mwana mwasi aba tasali bino nini s'il vous plaît. Soki bolinga na libala te ba mama to linga yo te kende na liko mbala sepe na yo biso lingi mwasi na biso o ezaba ko pambola bino ba ke ko confesser vérité ko linga ka ete. Mais ko boma ana yete non c'est péché l'évangile. Tika ya kende Nzamba ko ya prix cher pour ya la sauver pour ya pema pour ya respirer boni ba kufi na tawo liko sa na radio lisolo mais biso za pema na bomoy. Nzamba poni biso Nzamba Elia mokolo ya lundi ya lelo ya les 16. Eza azala te to pema lelo ba ba kufi voyage na bono suraki yo lingo limune moto na place Nzambe banga Nzambe marchons dans la crainte d'éternel. Alléluia papa. Comment on a dit ça vous la parole. Merci sir na biso mama igete ya mwana tokolinga kawe na pembeni na biso awa. Le tokeisi kona ndeko la conscience comme ça yo peut pesa oya yo 2 minutes et puis tokena ndeko mutatoko. Ndeko la conscience na pesa maloba.